Shalom peuple de Dieu à travers le monde, vous que nous suivez sur M la Grâce TV. M la Grâce TV, babi e na ba vitesse nango a chaîne ezo pesa bino masolo ezo se pesa bino na ba invité surtout tozo yambela bino na plateau. Lelo toza na chapitre ya instant acoustique. Instant acoustique eza émission oyo ezo ko invité ba talent. Donc talent veut dire servant de Dieu, serviteur, yembi hein, onyo ça vraiment bazana likabwa ko yemba. Donc bazoya na esika pona ko exploiter ko lakisa ko exprimer talent na bango na likabo o nzamba ko takat na bango. Lelo tozana maman Olga Pelenda pona yebi affiche moko e ute ko tambola na 40e anniversaire ya papa Denis Ngonde hein, mituna vraiment tozwango batu mituna mais maman oyo sali système ya Bouddha position ya Bouddha zanani aza chrétienne mais pourquoi akeko koya na position ya Bouddha. Donc le lot yende oyo aza invité spécial na biso na kati ya émission instant acoustique a expliquer bino peu pourquoi asa la position na po ebeta pe bato ebele mabaku comme tozana ye vraiment le lot na plateau na biso hein to solo la mingi po na kati ya émission oyo izala makolo bate mais izala mingi koyemba ko exprimer ba talent makabo o nzambe akotisi na moko émission oyo bozango pe na chaîne ya Mwangole Jubilu place bozo émission oyo bozango pe na ba page Facebook na biso ya Merveille la Gracieuse beaucoup ta yango pe bozango un peu partout na ba chaîne na biso. Là je dis merci et puis à sponsor officiel nanga ya chaîne nanga M la Grâce TV. Là je dis merci hein, je suis vraiment de cœur avec toi mon coup de pouce zé azar ya ba poma yondo sala bola mon mingi hein la chaîne M la Grâce dont on a vraiment reconnaissante na yo makasi. Alors akapro oya simbi image yene muto engaliser biso azongalisa biso mwa mingi fungolela biso chante kota déjà na maman Olga Pelenda pour na kosepesa bato nyonso bazozela émission oya instant acoustique. Nous voici na kata chant na biso maman Olga. Shalom. Shalom. Voilà na libota momba oyo lelo ezuli bakwa kolanda yo parce que c'est pour toute la première fois to yambio na plateau na biso instant acoustique to bi vraiment aux grande figure na kati Angola Luanda pona ba obaebi alors nini déjà bakoki ko zwa na makambo okoko vantela ma mitema bayoka yo lelo makambe sebele oui pour tous les cas d'émission ko penser premièrement on a pesi binombote partout dans le monde bozo yamba bozo landa biso et maman Olga Pelenda na sa chantre ya nzambe mosali na nzambe vraiment toli ko présenter bino œuvre oyo bientôt beaucoup zwango na bandak na bino beaucoup zwango partout dans le monde nde toli ki émission pour to bada déjà annoncer bino œuvre oyo toujours ça album sur le moment favorable. Ouais. Merci beaucoup. Le moment favorable on a bien kokomela presque bisonyo genre oyo tozama na mitema pio ya okita pona ko yamba album oyo maman Olga Pelenda chante de l'Éternel l'autre jour na plateau na biso en 2-3 mois surtout mingi ba fan o batala biso nini ba ko retenir na maman Olga Pelenda. Oui, merci beaucoup. Maman Olga Pelenda a mariée légalement à ingénieur Chil de Mundele, mère de 2 garçons. Rejoice na Acacia. Maman Olga za mosali na nzambe naza ka chantre te naza pe productrice mais naza vraiment na kati la nzambe pour nos servir nzambe dans la sentir da makabo ezakat na yo men koyemba we koyembela awa na Angola on bandai déjà koyemba à partir ya Congo koyemba toye ko banda koyemba awa te carrière vraiment e bandikala voilà na mukuse to koloba depuis Nekodi, école de dimanche, nazaki na communion d'enfants, alo yembela nzambe na âge à 7 ans. Nazo yembela nzambe, isali ke tolo bango mingi na mukuse, na âge à 7 ans na communion d'enfants, na yembi na chorale Ekodim. Après cela, nde lokwa ozo yemba, ozo kola, ba matingai na komi monitrice, Ekodim toujours nazo continuer koyemba. Na yeko rejoindre église ya munene nde ka izalaka na bandu yemba na kora ya église tant na yeko likana formation ya tonique solfa na commis dirigeante tant na commis dirigeante na yeko rejoindre et groupe d'adoration église et na yango nde yeko sala ke na banda ko evre makasi suko sala nzambe na luyembo na suke wana te comme la Bible nous dit ajoutez à votre foi la science. Voilà. Na kene toujours quoi approfondir connaissance na musique na salle musique solfège na théorie musicale
Chez mon défunt, le patriarche Charles Mumbaya, qui son nom repose en paix. J'ai beaucoup d'estime. Na papa aussi un musicologue. Ouais, dans la outil kuna, na souka pété, j'ai continué na yeko ça la chant, na inas. Ndé ko ça la ken, na bandi ko ça la première œuvre nanga. Na sala ki album moko. Na sala qui sorti officiel nango na signé police na Congo musique eko mata na eko rejoindre groupe Songo Malamu Gasme na yembi na Gasme tamulai non seulement ça tant eko sala ki voyager dina ye na Luanda na Bali sali ke na zaki vraiment na repos si nzamba yako tchanga cœur ya kozonga sur scène. Donc, on a songi sur scène, ils ont la première concert nanga na livra qui l'église nanga chapelle de Victoire, na livra qui concert moko ya Max Mulier, na clôture qui Max, na basi ya makasi, basi ya nzambe, ya mboka o Angola ba chantre, basali na nzambe tel que Mama Tekwa Nzambe, Mama Karine Poli, Mama Landia, Mama Teresa Kalonji, na Mama Clarisse Capitan. Basaki parmi ben invité nanga oyo to célébrer qui na bango ensemble mois de mars et tu vas écouter Nzambe. Après cela ndenge Maman Merveille Outoloba la position à Babou Date. C'était ils allaient qu'à pause. Il y a ko remercier Nzambe. Voilà. Na 40 ans ya carrière ya papa Denis ezaki moko ya reconnaissance nanga ya kozalon avec mon papa Denis Ngoni asa papa oyo na participé à un album na yangolo ndiye to sepela kipe ko produire ye awa na Luanda pour na 40 ans ya carrière na ye ndo mona ki photo wana ni position ya remerciement voilà ya ko remercier Nzambe pour na 40 ans ya carrière baza bato yo bango penza mutu ba pesi biso go pe na lignée na bango nde tozoko ba ko surveiller Nzambe na nzela lo moi question de curiosité moko linga couleur noir mingi hein malgré baba o batanga mingi baloba noir ezala couleur te bon couleur nanga préférée eza pe parmi ba couleur na linga mais couleur nanga préférée zali parce que tout le monde affiche on a un peu noir les pour la télévision noir voilà non to ezaki vraiment teni auto sala yebi ka ba mission et to là ta noir blanc voilà bango babi voilà ta noir blanc habité ngas ko fina sa différence ngas noir ezaki fina de non on a bien que Betty Batma va écouter donc on va comprendre quand même que maman le gala technique noir pour na ils avaient parmi ba couleur kakalingaka mais bozana relation moko na papa Denis Ngoni pour babi biso babi za makasi na production pour obengisa serviteur monene le quoi papa Denis Ngoni aya awa na 40e anniversaire au convidar pe bande kono muso susu bosa la grande activité wana to ebité donc ouais tout le bâti que toi makasi na production mais avec Dieu voilà Nzambe nazo sala que to réaliser ba makambo wana papa Denis asa un papa pour moi voilà asa pena papa pendant to banaki carrière na biso azaki moko ya ko conseiller ngai na ndenge na yeba ko zwa pa ya kokota na musala wana yo yebela Nzambe ya za ene asa papa asa patriarche parce que soto lobi totanga bato yo ba promouvoir musique gospel asa parmi bango azaki papa oyo abane ko sepela na pe mingi nde to travailler na album ango tant na Congo basali yango na Kembo na yawe basali na Lubumbashi basali yango ba fêter partout na yaki ko solola na mobile na nga ayebi wana za papa pona biso pourquoi pas biso pe honorer papa ezali pa mboli makasi pona biso tant to solola papa saki d'accord et lekele ki makasi moto a pensé na ngoti mais bino bo penser azaki d'accord ya tout cela qui autour ka ko sala papa ya pe to e ba ko le faire conscient
Merci beaucoup, maman Olga Pelenda. Donc, dès que tu as instant acoustique, ça manque au loba mingité. Azan Ali Kabo, tu as bon, ou ya ngolou, moutaleka, qui quand même pas le défunt Charles Mombaya, papa Abusso, donc on a biqué Azam Mutamakas. Mais bon, capé talango lelo, na instant acoustique. Tu bandi na titre lelo, ya les moments favorables. Ils appellent titre phare, ya album Ozobimisa. Phare et album Ozobimisa. Malgré tout, tu lancé qui déjà Igwe, les amants quoi la chanson. Les ana 4 albums moment favorable. Ou tout ça na promotion na Congo déjà, donc na la chaîne presque belé. Vidéo que peso les kati na YouTube ezali. On a pesa moko ya chanson, tout ça engolé na 4 albums. Ok, d'accord. Donc, on a un moment favorable pour dans ces ça va nous sommes à instant acoustique. Donc, côté déjà, na maman Olga Pelenda. Je suis toujours à mon poste. J'attends que tes promesses s'accomplissent dans ma vie. Tu es mort. Je suis toujours à mon poste. J'attends que tes promesses s'accomplissent dans ma vie. Tu es mort. Jéhovah, Dieu est bon dans ma vie. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est plus le temps. Baninga banga boyoka, baninga bangai boyoka. Mingi na mokili basinga na Nzambe, vula na vula basuwa na nui ya note, bakama komitungisama na mokili oyo ya Nzambe. Bakoma komitungisama na la vie na bango, oh ngai mawa oh. Vula na vula na singa na Nzambe, apesanga imbongo ngai na suwakate, apesanga mosala ngai na suwakate, abikisanga maladi sipamba Yahweh. Nakoma komituna soki Yahweh azali. Nakoma komituna soki Yahweh azali nanga. Makanisi yelinga nasonga mokili, makanisi eye nasonga mokili, pasi alaki popasi alaki. Nakoma komituna soki Yahweh azali nanga. Naliloba ya Nzambe koma meboye, ye azali Nzambe oyo ayokaka mawa, ye azali Nzambe oyo atunda bolingo, ye ayokaka pe apesaka, kasi mvula nini ye akopesa ngai mawa yango lelo yo nayeke koyeba silence ya Nzambe ezali mpona bolamu bwanga, esengeli na sila mokolo Nzambe atia po te ngai na zuwa le moment favorable eloba Yesu Masia. Tingai na zuwa le moment favorable eloba Yesu Masia. Tingai na zuwa le moment favorable eloba Yesu Masia.
nakoyembela yo, nakokumisa mpe nakosanjola kombo na yo. Nzambe na ngai, nakoyembela yo, nakokumisa mpe nakosanjola kombo na yo. Papa, nakoyembela yo, Nzambe wa ngai, nakoyembela yo, nakokumisa mpe nakosanjola kombo na yo. loboko ya Nzambe ezali mokusi te ndeko mpona kopambola biso nekondimela Yesu Nzambe oyo Nzambe na ngai, nakoyembela yo, nakokumisa mpe nakosanjola kombo na yo. Nzambe o Nzambe na ngai, Nzambe oyo Nzambe wa ngai, nakoyembela yo, nakokumisa mpe nakosanjola kombo na yo. nakoyemba mpona lokombo na yo, nakonetola Nzambe oyo ye nabongi na nkembo. Nzambe oyo Nzambe wa ngai, nakoyembela yo, nakokumisa mpe nakosanjola kombo na yo. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nzambe oyo Nzambe wa ngai, nakoyembela yo, nakokumisa mpe nakosanjola kombo na yo. ekopekisa Nzambe mpo apambola biso ezali nde masumu nekondimela Yesu. Nzambe oyo Nzambe wa ngai, nakoyembela yo, nakokumisa mpe nakosanjola kombo na yo. Nzambe o Nzambe o Nzambe o Nzambe na ngai, Nzambe oyo Nzambe na ngai, nakoyembela yo, nakokumisa yo nakokumisa mpe nakosanjola kombo na yo. betama mololo esikoza, betama mololo asongisongi, Yesu abongi na nkembo. Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia. Nzambe oyo Nzambe wa ngai, nakoyembela yo, nakokumisa mpe nakosanjola kombo na yo. Nzambe o Nzambe na ngai, nakoyembela yo, Nzambe oyo Nzambe wa ngai, nakoyembela yo, nakokumisa mpe nakosanjola kombo na yo. Merci beaucoup, maman Olga. Nabi que le moment favorable, c'est pessi ndeko moko. Ah, ouais, je mali bako Olanda biso na émission instant acoustique. Pendi moment que toi maman Olga. Alors, inspiration le moment favorable où t'es là qui au happy. Inspiration, moment favorable. Et ça témoignage à Pasteur Nanga que je salue en passant. Le révérend Paulin Poutou. Ok. Ming Ming tout le corps bien Dieu réellement existe. Et ça qui témoignage naïe par rapport à vie naïe. Et ça fait un bon moment. Balaki azalaki abote déjà mona. Et ça lit tant moulai abandé ko bota souté. Ok. Et comment qu'on s'est posé la question. Et ça témoignage naïe. Mais hors silence ensemble ezala pour na boulama. Ah, c'est ça. Ndenge bibezoba il fait toutes choses bonnes à son temps. Voilà. Tango tanango ekokaki tango ten kokaki ya Nzamba mona eke po apesa Paulin Poutou mwana apesaki ye mwana ya mwana na nina yebisa mwana Nzambe moko oza na promesse ya Nzambe oza na likambo osenga pa Nzambe nalingi na yebisa ke ozela temps ya Nzambe. La Bible déclare nazo nalinga mosala Nzambe o makasi aza pe parmi ba référence pour na biso totanga ye na Bible. Abakuk Bible solo ba Abakuk alobi azaki na poste na ye abande kozela
promesse nzambe et s'accomplir même eza kotarde attends-la elle s'accomplira certainement nayebisa mwana nzambe moko même si balobi promesse lelo yeba ke un jour o nzamba planifia promesse wana ekolata nzoto même Yesu po ya na mokili Bible solo ba quand le temps fut accompli Dieu envoya son fils unique tant autant ya nzambe zoko kana bomo ya moto que ce soit le diable que ce soit o nyose ko za la meloko la nzambe alingi ke na mukolo wana yo za la béni akokisa promesse na ye ko s'accomplir na bomo na yo amen on a lobi même ozo mona silence nzambe ezaka pona bolamu na biso même ozo mona zo umela ko lukana ote okota banda kwa nganga ko lukana yote recourir par-ci par-là yeba toujours ko recourir et le qu'on arrêté na ya malamu pona bakoko Bible solo ba azalaki na poste na ye ndabande causer la promesse nzambe s'accomplir koki m'église te koboya pe kosaela nzambe te nazolobela stérile moko koboya no osaela nzambe te zala wana Samuel anazwaki ye na présence ya nzambe promesse nzambe ekokisama pendant que osa na poste na yo nzambe apambola yo amen donc on a eu vraiment babibo zala na ba poste manager Clovis Mabangi babizala mingi na poste na yo moni masolo na poste na okande moment favorable ya na kati ya moment favorable tous na combien de titres na moment favorable tous na 10 titres ibele bongo po babi mikolo boko mara na système il y a 5 6 mais na moni ozongisi sur 10 bon ninge pe musique esa ko évoluer et 10 titres on a ebimambala moti donc imsongo na shinge les tout au lancer igwe bientôt là to lancer penzamba za mukolo tokozongo vraiment na babak na biso et pambola mbote mais au côté pe na point malamu parce que na moni slogan no apparemment batu nyonso ba zingi yoka Yesu aza mukolo Yesu aza nzamba za mukolo nzamba mais fungola biso pe parenthèse on peut biso pe tozali libanda to ko taper na masolo yango ya nzamba za mukolo ngelo banini bato ebele baza ko se poser ba question babi pourquoi maman olga lo banzamba za mukolo na lina ebisa mona nzambe moko nzamba za mukolo et sur le plan ya création aza mukolo na lina lobelo moko pendant que bato bazoko kako créer baza ba créateur te to ça kana créateur moko Dieu seul yende aza le créateur bato nyonso batikali baza ba imitateur bato nyonso batikali baza ba inventeur bango bazo imiter na o nzamba asali yanga na olo banzamba za mukolo sur le plan création au monde ndeti to mona bato batongaka akomio tokolo bandeti merveille création merveille création mais nena loba ke merveille aza créatrice te voilà aza toloba akozala aza modéliste aza mutu azo mekola ba créaka na o eza déjà créé c'est ça ba inventaka na o déjà créé yango na oyebisa bato ke nzamba amukolo aza mukolo na nyonso likolo na nyonso mutu akose comparer na nzamba azati même na puissance aza likolo Bible ngele tout puissant donc aza mukolo makasi na mona nzambe na histoire ya ba peuple ya Israël tant bazobima tango nzamba pesi Moïse promesse abimisa peuple ya Israël na bombo na Égypte pendant que akutani na Pharaon azaki magicien ya makasi Pharaon azaki pe na ba adepte na ye tel que ba serviteur na ye bango nyonso bazali ka ba magicien mais tango comme il a dû fleurer beta na sepela na nzamba na verset moko ba comprendre que loba ke ça c'est le doigt de Dieu o nyonso ba kokai ko sala ba moni ke o nyonso Moïse o sala ba pe ba o sala o nyonso nzamba o sala Pharaon o sala o nyonso nzamba o sala Pharaon o sala mais zaki na moko fleuo moko tango nzamba beti peuple ya Égypte ba égyptien bagangi babisa sur le doigt de Dieu nzamba mukolo makasi aza likolo ya nyonso aza incomparable incommensurable donc aza mukolo makasi
aza mukolo makasi po slogan on a moni vraiment donc entourage non nyoso ka nzamba mukolo nzamba to moni pe na banga mususu pe babeti nzamba motema malamu finalement donc c'est que ça na nzambe bayembi beaucoup na ba slogan mingi tonde et ça slogan te et ça expérience ya moto sala na OK voilà très important to sali parcours à makasi na nzambe et toujours kuba ko sana nzambe to mona nguye nzambe voilà tomona bolamu nzambe tomona bolingo nzambe tomona ina ba namona nzambe na ba domaine ebele et ce qui nzambe tende aime souper maman ou gaza en vie c'est ça c'est Dieu là asa tellement mukolo makasi yo mono yimba vraiment mais na titre nzembo oto cholo yemba siko le moment favorable alors na témoignage car ya pasteur Nondo Puizaki obeta po oezaki le kwa nzembo ka le moment favorable mais tu ebi titre phare ya album et voilà le moment favorable alors témoignage wana ne pusaki yo omema album mo na kombo le moment favorable to ezaki na okaka le ko ezaki témoignage na ye osali onka eza nzembo mais album epesa ope inspiration mususu tolingi to éclaircir peuple nzape tant dans le moment favorable et toujours le temps ya nzambe c'est ça. Dans la livre 4 concert n'a sorti officiel n'a les bosso l'album na sala na Congo et ça qui fait les moments favorables. OK. Dans les nations na scène na bané ko samela nzambe. Dieu m'a mis à cœur il y a olobela toujours le temps de Dieu. Na linga ko recourir pas me soutenir na joie qui les moments favorables na remixer ango na son titre ya album titre phare ya album ou toujours d'émission. D'accord. Merci beaucoup Nabi que deuxième chanson on a vu sur les logos anini. Esa Igwe. Tongo beta de Igwe. Nganga Igwe tupe tongo asuka poto bina voilà. Deuxième chanson. Toko ki koye banza maza mokolo loko la paix. Bon. Toko zo kama extrait. Et moi extrait ya nzamba za mokolo. Moi te poto lobel pe nzamba mokolo mingi. Total ça peut babia na me ba Hollanda biso ke nzamba mokolo to beta on a deuxième chanson pour que troisième chanson toti kabino po wana mafoba na nzamba ba danzangana. Merci. Oh, merci. Tu connais la deuxième chanson à Capro. Oui, ça, Elengi. Bala bibi soto sengeli na kote, esa na mboko.
esinga nde loboko yo nde makolo ya vinanga tutamboli na yo Yesu asila na silo yemo salalo yembalo yembwango tikala yembela yo sitapye kumame 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 on a chante tape la victoria oh Jésus j'avais son parami son sempre naliando victorioso agitando victoria 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 Jésus avait son parami como cantare a ti esa canción por meu coração que nunca parará de aturar na minha vida seja louvado Vitória, Jesus venceu para mim. A vitória é colossal, é sua longueira Jesus venceu para mim. Jesus venceu para mim. Alléluia. Il n'est pas ça dans le titre du Créateur si ce n'est que toi, oh Dieu. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Tu dis dans ta parole, j'agirai que si on pensera. Mais carrément, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois élevé. Nul n'est possible dans le titre du Créateur si ce n'est que toi, oh Dieu. Personne n'est semblable à toi. Kumama Yesu. Kumama Yesu. Merci Jésus. Merci beaucoup, maman Algana. Bike Nzambaza Mukolo et c'est ici. Hein, babi. Bala Nzambe nyonso bazu biso. Là, je vois ingénieur Gintimba, hein? Alinga moi slogan we sala ki bien malgré déjà maman corrigea qui met ngana obenga ngo slogan pour batu belé ton oda bazu loko ba kumika Nzambaza Mukolo veut dire esa bolamo. Mais maman Olga na groupe otambol nango baza groupe na yo mbe ezaka ka moi liaka moka okangi oye biso na émission eza liaka te nyoto na rectifier pe bato balobaka o bato asima te baza ba insimatiste baza ba ndeko nanga et malgré tout bazo jouer na ba bande belé tant nyonso tozala na activité so bengi bango basa dispo pour te ensemble salanza pona moni pe bat batile au cœur lokwa na moni Fabrice Mbena Mavondo hein dans li passe na Mavondo na moni pe na kati na moni pe mon frère Junior pe basalelo ba cœur bango pe bazaka ka bandeko balandi yo to babetaka déjà na yo baza bandeko balandi nga et na benga ke manu Fabrice Mavondo allié vraiment tout le temps tozala en activité azala toujours wana pour nous sunga biso ye pe aza mosala nzambe kala pete bomona œuvre na ye et to yambango na yebike bo yambango pende bozo yamba biso c'est ça certainement mon frère Junior ye aza ndeko nanga pe aza moyembi ye aza mutu ya Général Jos waya waya asepela ke ya pe ko accompagner maman pour tout ça msanza. Alors pour la nini te yo moko créer groupe oza na groupe te ou bien ça ka difficulté mo bozo kangayo non jusque là toujours sélectionné et un depuis tout lancer des filles ou appel de quoi ebo mba bien ebo beta azali bien fini na kati ya groupe na biso o toza na numéro na biso à contact sur lingo so biso 930 420 545 waniza numéro na biso toza la mingi WhatsApp toza na 924 22 84 78 on a numéro na biso comme ça la opérationnel
tout le temps on kobengango tokoz yamba yo pour que ça le bienvenu pour tout ça il anza na bina liste wana nga damu taliboso na se pointer na kati ya groupe dans na postuler hein aka na bike musalo toza na biso na micro mais to kepe na micro mi bale pona lokumu nzambe po mungongo pe fembela nzambe après vraiment merci beaucoup na bike ça m'a plaisir ba batonyo so mais na titre ya Igwe na landi pena nzembo ya Igwe très bien na yoka kiango vraiment c'est une belle chanson na bike mungongo no penzezo pambola ba tebele surtout na Angola mais namonaki apparemment ezaki du copier-coller malgré betaki yango na portugais parce que Igwe wana ebetama déjà ba nigérian ba betango mais namoni pe mama Olga Pelinda pe abeti yango tobenga ngoni copier-coller kande na bengi amsoko rectifier nga na terme na employé te tobenga copier-coller te eza seulement arrangement biso tozwi to arranger pe na ndenge ya mama Olga to arranger ki yango na ndenge na biso po episaka lokumu pa na nzambe oui na kati nango kimwa kisika ki mama Olga ekotaki te eza penza naza na ba vocal mususu nazoyemba nalobi kolonga yoyo na ye na tango ya pokwa lokola Rebeka na memi eloko na ye na mayo tonda kati na ngaye na melisa bato po bazwa nde bomoye tokomi vraiment na temps ya pokwa na bande ko belela nzambe amona penga na ye penza bible lobi aza la source intarissable aza liziba oyo ekawukaka te ntango nyonso na okepa nzambe a ressource nga pour que napesa bato vie c'est ça nayebi ke ndenge balobaka moto apesa kwa asala soki na bina pesa ya Olga bato bazala na bomoi te c'est l'esprit qui vivifie ça soki na ke na source oyo aza source intarissable so na ressource pa na ye c'est ke na opesa bato bomoi yango nazoloba nzambe asunga nga na temps oyo ya pokwa a ressource ngai nazoyemba Igwe na kati naza na maloba mona lobi l'action de grâce appelle la multiplication l'action de grâce appelle la résurrection eza moko ya ba témoignage nanga na lingi na yebisa mwana nzambe moko to moyembi moko kulukaka osela nzambe te tango za makasi tango za bonne santé ou soit tango za na mbongo tango za na possibilité nazaka invité na concert moko que je salue en passant vie na ngai mosali na nzambe ya Daniel Sosola abengisa nga na kilo yemba mais atinga pe na pamphlet na bango na bela makasi na bela sérieusement na banda obela na okosa renvoi te et ko sala ke na obela makasi je me suis na chambre na lali jour angwe koki ya concert na binzambe nde na obela bona kokende te no ko selo tinde na sa malade bona yo ki vaudible et le bananga est-ce que ko sela nga kata ngo sa bonne santé et na yoka ki na saki tellement sensible na telemi na se préparer na zobima même na taxi na zo mata chauffeur azo tunanga okino wa pour ça malade zo lenga boye na répondre écoutez parce que santé bando permettre na komi esika concert ezalaki oriba benga ngape ata mutu ya liboso to mibale pona se na songa ndako pona yoka biente na monika ya Daniel abinanga lokwa oyembi Igwe ngape na yemba ngo seke to yemba ngo bisomba ye na suka nazo forcer na beli donc nazo kokate et ko sala ke na suka tanto yembi na ye na bimi na saka malade mais nzamela auto salelo na continuer ka malade na zui transport malade eso na komo lenga makasi donc nazo kita na sanateur ngabi na kota na mona pharmacie na somba kisi na mai na mela pour que na komanda to na koti pharmacien pa lobi na ngabi nengo zo lenga boye to sana ngoko mela na kisi te donc faut sila na makambo ezo sala yo comme ça ozonga bien aimé tant na zongi na ndako na ngale tant na okita le quoi tout ça juste na makada le temps na so kita na okota na ndako tant na mata escalier na côte na chambre na moni pena ke na okufa na matina mbetu na lani na bengi nyes na ngabi yela nga couverture o finikanga tant na afiniki ngai na yoka mutu moko ya benda nga na musape munene na lokolo ya gauche abelinga 3 fois abelinga pou na yoka pa na sala renvoi na bato bazaki na salon ye baba oleka na couloir bazaki na salon ba yoki pena ndenge nga na sali renvoi
nazongi mama tant docteur na ngai po ya opesa nga traitement ya pourquoi ayebisinga oh namona na yo kobela mais cette fois-ci obeli makasi na yebi non na sa sous maladie parce que nzambo na auto salela abikisinga yango na oyebisa mona nzambe moko ko sala kanza mete tango sa uza makasi on a lobi action de grâce so na okumisa nzambe pona mala nzambe na opeso merci pour na ozwati na opeso merci pour na obalate na mona Jésus devant tomber à Lazare avant à faire ressusciter Lazare abi Père je te rends grâce nzambe na pesio matondi Lazare asekwa na mona Jésus devant mapana mbisi alobi avant multiplier alobi Père je te rends grâce donc il y a une action de grâce appelle la résurrection l'action de grâce appelle la multiplication na ne lokote nzambe na opeso merci pour na ne lokote lobi nzamba opesa amen eza moko e ba biloko ona yembi na kati ya interprétation ya chanson na moni pena yo bongo liango malgré bon ba nigérien basukara moi na niveau mon boye mais na moni yo penzo côté on a mozindo makasi nebi ma donc tout ça kana likabo makasi na bato ya Angola vraiment toloba ata ba congolais par rapport ya ba adorateur oyo toza ko inviter na plateau na biso bino mo sentir bazana ba inspiration donc balala apena na nzambe na molimo centre était ba no converti au mususto mona na bala donc to lingi bango te ya donc ba auto beng ça na plateau bo comprendre ba za vraiment ba converti na saint esprit na kati po ba inspiration ya boye focaliser bango mais maman Olga basusuna biso lo mon babi yo na ba activité ya batu ou apparaîtra vraiment te à moins que yo moko loko za makasi na production o ça la production na yo moko et donc to moni longi na yo bimi na ba quelques-uns oyo ko sélectionner mais oyo baninga basalaka ozalaka vraiment fréquente te non là na ebité soko invité ngana mutu nyonso achanga na pamphlet na ye sera convidar na yaka nazalaka na présent ngena rectifier loko moko mo bato baoloba par rapport na nzembo ya igwe omona na tangi bakomba ba pasteur nazoba oyo asalaka boye nzambe ya Walungu Ntenga nzambe ya Alpha Lushima ya George Lwemba eza mabanga te nalingi na yebisa bana nzambe ke eza mabanga te eza moko ya ba expérience on a sali baza parmi ba papa oyo basungi biso po tozala ba Olga o tozali na nzela ya maloba na bango maloba ya nzambe na nzela na bango nde tozo connaissance nde tozo continuer kokoba na marcher na nzela ya nzambe. Amen. Merci beaucoup de c'est déjà la fin émission na biso instant acoustique na biki na otikela bino mama Olga Pelinda osepesa bino système mama danzanga na kaka na ndenge ya igwe donc obina ngalelo aka ozwanga pina na ndenga sima ya bomo na mande na bukalo kitu donc igwe en tout cas mana na ozanga ngote merci na aka pro oya présenter ki biso image ya kitoko merci na msala osala biso na kata M la Grâce TV tozama infiniment reconnaissante là je vois ingénieur Papi Kazika hein babi lobo koneza électrique yeso simbi son bon sentir karaki non vraiment hein ingénieur Papi Kazika mtasimba ki son donc yim to osala biso bola mon instant acoustique na pesi merci et pas ya le manager Clovis Mabangi merci pour notre soutien na yo on a dit que ceux qui m'a bon qui maman Olga Pelinda lelo tozana c'est grâce à manager Clovis Mabangi donc je te suis infiniment reconnaissante na pesi merci pas ya Alexis Yamamoto l'homme des chaleurs na moni Suswana Adama Domingos l'homme luxueux na moni Christian Keyo babi 3 fois longue jambe abamolo kolozoka merci na Sakimaya Alberto hein babi oza déjà na katamboka mais zelo kato monana merci na bino so bo soutenir ka merveille nous avons reconnaissante na bino na moni Aisha Binta la taille électrique calibre 51 na moni nous avons ebele ko soutenir nga na otika bino ma Olga wa ko sepesa bino lelo vient nga Emery Moshikita là le vieux à luxe ebele le vieux à tendance ebele qui trop makasi merci na ze Azaria ba pour moi soutien à 100%. Merci, je te suis infiniment reconnaissante. Natiki binona ma Olga po asepesa bino na madanzanga na ya igwe. Papa Matou Daniel, Papa Matou Daniel, merci. Na appui na yo, vraiment, naza reconnaissante. Na maman Béni Bolamba, heureux mariage. Aïe.
bobi botiki célibat hein veut dire boyambi monde mosusu heureux mariage na bino na bi bola mwanzambe umela likolo ya bolingo na bino donc pour l'amour nde mutu ya likolo na nyonso nkolo apambola bino merci totiki bino na mama Olga. tozopesa merci na nzambe oyo asala biso grâce ya to réaliser émission oyo. Merci na grande dame merveille la gracieuse Miesi. Ouais, merci na manager international donc so natangi ete eza lisumu mikolo yende mutaza na temps mosali na nzambe Clovis Mabangi dollar aza ye moko te na kati ya maison de production. Nous avons notre frère mosali na nzambe Joël Bonga tozana Jos général motaminito ndi azomema biso na oseme Josaphat Jos waya tobosani te manager mosusu maison de production makasi mongole jubilo nde tozopesa ba remerciement en passant tobosani te apôtre respect apôtre Hervé Belesi nzambe na yo asala biso bolamu bongo na cause la ingratitude soki tozo réaliser makambo eza na moto moko héros dans l'ombre oyo azosunga na mbongo na ye mon mari que j'aime bien mon maestro Gilles de Mundele nzambe pambola ye nazo remercier susu ya makasi bandeko na ngai ekipa makasi ba maestro donc so tozoyemba tozomona mwa bozoyoka ba son oyo bozoyoka ba piano ezobeta ba mbunda ba guitare ba drum ya makasi na chant tozana frère na biso Fabrice Mbenga tozana frère na biso Junior merci tozana pianiste makasi maestro respect James tozana batteur aza makasi penza ye komone charisme nzama pambolo tozana domer 1000 baguettes mano lando que Dieu vous bénisse na moni basiste tant bozoyoka ba basse wana ya makasi ya levi nzamba pambola yo. Merci beaucoup, merci l'équipe nyonso technique oyo esungaki biso wana na yebi ke wana eza masolo ya merveille sabwaka ki bango batuna ye basape batuna biso po bango mutu basali ke biso to mona na banda kuna bino partout dans le monde entier na bosanité famille Pelenda nzamba pambola famille yo po azozon sa biso lisusu azon sa su kombo ya Pelenda bande konanga ba Pelenda nyonso bazana Kinshasa bazana Europe bazana ba États-Unis baza partout dans le monde na Luanda nzambe apambola bino apambola bana nzambe nyonso na bosanité mon pasteur que j'aime bien ya Georges révérend Georges Lwemba d'ici casa na France nzambe apambola yo apambola e libota nyonso ya chapelle de victoire nzambe apambola biso ndeko nanga mingi nzambe ya Christian Kingotolo nzambe apambola. Merci beaucoup. Nalingai ko remercier tant mususu na lobaki yango te na kati album oyo na sali pe featuring tant moyo kanzembo nzamba za mukolo na sali ki featuring na mosala nzambe Levita pe ya makasi ya mboka Angola Christina Kabeya to sali na featuring na nzembo nzamba za mukolo to sala nzembo mo pe to yembi ya eza na kati album ya moment favorable mon professeur na benga ke prof so na tangiete Philemon Zuzi nzamba pambola toza na kati ya album oyo toyembi pe featuring na ndeko na biso Alliance Cornelio nzambe apambola bandeko oyo pona soutien na bango na kobosa na TD ya nangai ya Jo Mayala. Que Dieu vous bénisse ingénieur nangai na bosanité bienvenue na mesana robenge big yaya bienvenue kina. Que Dieu te bénisse na bosanité mon papa que j'aime bien, je salue en passant papa de Ningonde to mesana obenge DT na bosanité ingénieur nanga to travailler na ye Jean-Michel Mampuele. Que Dieu vous bénisse nzamba za lokumu na o nyonso asaleli biso. Merci beaucoup.
mingi. Yesu Nzambe Igwe. Bonne année. Malgré la Covid, Nzambe aza la raison. Alléluia. Senhor, estou muito agradecida porque morres por mim, papai. Estou muito agradecida. Eu digo obrigado. Senhor, estou muito agradecida porque morres por mim, papai. Estou muito agradecida. Eu digo obrigado. Obrigado, Senhor, pelo tudo que tu fizeste para mim. Seja louvado. Obrigado, Senhor, pelo tudo que tu fizeste para mim. Seja louvado. Senhor, estou muito agradecida porque morres por mim, papai. Estou muito agradecida. Eu digo obrigado. Senhor, estou muito agradecida porque morres por mim, papai. Estou muito agradecida. Eu digo obrigado. Obrigado, Senhor, pelo tudo que tu fizeste para mim. Seja louvado. Obrigado, Senhor, pelo tudo que tu fizeste para mim. Seja louvado. Oh, canasa nossa bem, olha que banza benionso. Como naye, Elohim, asana kuya, olha que banguya nyonso. Como naye, Shaddai. Oh, canasa nossa bem, olha que banza benionso. Como naye, Elohim, asana kuya, olha que banguya nyonso. Como naye, Shaddai. Kolo, merci pour namaso, osali ponanga, sanjolamba. Kolo, merci pour namaso, osali ponanga, sanjolamba. Kolanga yeye na yere, na ntango ya pokwa, lokola Rebeka, na memi yeleko, na yeye na mayo, tudekoti na kaye, na melisa bato, babasuwa de bobo. Kolanga yeye na yere, na ntango ya pokwa, lokola Rebeka, na memi yeleko, na yeye na mayo, tudekoti na kaye, na melisa bato, babasuwa de bobo. Kolo, merci pour namaso, osali ponanga, sanjolamba. Kolo, merci pour namaso, osali ponanga, sanjolamba. Samba Alpha Lushima na benga kaye Igwe. Yesu Igwe. Yesu Igwe. Yesu la dabisela ma Yesu Igwe. Hallelujah. Oya bikisa babelie asali na bomboye. Samba cherche le bana benga kaye Igwe. Oya sikisa la zalo na kunda sali na bomboye. Samba kofsima baki na benga kaye Igwe. Oya kaya kitaka na mozo asali na bomboye. Samba merveille yesi na benga kaye Igwe. Oya kaya pisa malotombo asali na bomboye. Samba na kuya na benga kaye Igwe. Oya na Igwe. 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 Igwe.